na bandaka déjà Robin Samboka kala na zwaka brassard lelo bomoni na komi président ya animateur tout. Donc mon frère Lobesso azali na kati ya parlement itakenga na za président parce que ye amibengaka honorable je sali ngai Bill Clinton na pesio pouvoir pour nga na lembi na nga animation ya Congo o eza sina mboka na pesio ngo binisa mboka na kati susuki opamba te pour nga na lembi na nga yango na pesio pouvoir binisa mboka yango na lobeno zong salox Banimateur nyo surtout baleka ki moto a convoqué ki animation ya mboka ezali monsieur Bill Clinton. C'est le tata mapasa. Azwa ki lopangu et pas ya papa na biso Didi Kinwana. Na makambo oyo ya mungongo ya robwa kaka. Na lolenge moko Bercy mwana auti ko zo lupangu na Lubumbashi. Tutu Kaluchi. Parce que nazo tanga bato yo tango na botama na mona ka bango na moyi ba banda ko bwaka. Ils ont dit que les canaux déjà batangoran encore. Non, ils ont un pouvoir animation. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, nadambu. Après avoir défilé, na ba cité Pola, mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Sika. Ya Tobina Congo Température. Excellence, membre du bureau de la Cour, merci d'être là devant votre poste téléviseur. C'est bel et bien Peggy Titan, le président de la Cour. Aujourd'hui, on est là pour faire la passation du pouvoir entre le président sortant et le président élu, de la musique congolaise, de l'animation, précisément comme je dis. Yango na kosenga na bato nyonso vraiment bakolanda biso lelo zali mokolo oyo vraiment tokolinga to dédié ngo pona bino parce que tomoni musique congolaise ezali kokende nako kufa yango lelo le président sortant Bill Clinton o akosa la passation de pouvoir na président élu Bercy Mwana oboyebi buto bengaka China Rambo yango ba membre ya bureau o nazana bango awa ngai moko président la cour Peggy Titan le parallèle de la presse congolaise lelo d'abord avant tout commencer na kolinga kolakisabino d'abord le président sortant o na kombo ya Bill Clinton Kalonji o à côté les ma pona la cour épessaillée, moi faveur. Déjà, je vais dire, na président sortant, Bill Clinton, à Téléma et Tobé Téléma. La cour a très heureux, il y a présenté une cérémonie où il y a passation de pouvoir, il y a un animateur congolaise et surtout Yambo Ganabiso République démocratique du Congo. Pour nous représenter Bino Yambala Yami Balé, les sous représenter Bino président Eli na Kombo ya Bercy Mwana China Rambo, il y a animation congolaise à côté les devant la cour. Passer si qu'on a cérémonie à passation de pouvoir entre le président sortant et le président Eli. Le président sortant na Kombo ya Bill Clinton. Oh déjà coupé ça le pouvoir na le président Eli na Kombo ya China Rambo yeba benga kae Bercy Mwana. Déjà là la cour déjà andimi likambo oyo parce que ezali oyo tozo benga passation de pouvoir au peto kanisa na ba président sortant le rôle là Tutu Kaluji bango bazala qui vraiment ba président ya animation na biso ya Afrique. Lelo Bercy Mwana a eu pouvoir, il y a une passation de pouvoir. Ezo Salima, Yena Bill Clinton, son jeune frère, entre le baki que Makambo faut Salima Karabou. Déjà la cérémonie Robanda, na monsieur Bill Clinton ou a ça déjà pouvoir na Bercy Mwana China Rambo, auto pesa emboka mokola lelo. Bill Clinton, na pesio pouvoir pour nga na lembi na nga animation ya Congo. O eza sina mboka, na pesio ngo binisa mboka. Nakati susuki opamba te ponga na lembi na ngai yango na pesi pouvoir binisa mboko yango na lobeno zong salox.
La Cour a payé merci na président sortant na sur Bomoni cérémonie à passation de pouvoir. Déjà na payé merci mingi na Bill Clinton parce que a cédé vraiment pouvoir na calmement ya ko pesa na Bercy moi na China Rambo. O ya ko expliquer biso to ko benga déjà pour na azala déjà wana na tribune pour na ko pesa discours na ye a reprêter serment na ye mokolo lelo. Déjà to ko benga Bercy moi na China Rambo pour na expliquer biso mi ange mi démon a ko pesa na peuple congolais et animation congolaise d'Afrique centrale. Je jure na kombo ya Bercy Mwana Papa Simo Kimbangu Kiangani Kota Mosanto 3e air au-delà de la montagne Binomo Bomoni Oyo Usigoleka Ndenge Bill Clinton a pesi le sous pouvoir pour la 2e fois. Donc na minute on a commis président et animateur tout. Merci beaucoup. Comprenez mon émotion. Ouais. Bercy Mwana animateur de charme. Animateur Oyo, amema caché na ye na animation na biso ya mboka. Aya na lolenge na ye. Alanda moto mon côté. Mais idole Oyo avant animateur tout te bima na mboka. Vous comprenez? Notanga discours na ninga ba yumanti. Idole Oyo ya animateur nyo surtout o basala na mboka. Nzela nyo surtout batu basala yango po batu bala balanda. Donc, tant qu'on a eu pouvoir, oyo Robin Samboka, oyo na bandara déjà Robin Samboka, kala na zoaka brassard, le lo bomoni na commis président, il y a animateur tout. Donc, mon frère Lobesso, Azali na katia parlement, il t'a kenga na président. Parce qu'il y a ami bengaka honorable, je sali. Siko na koloba boye. Juna Mombafu, animateur oyo, aboka kapa pepe kali yampanya. Muli mona pepe kale yampana papa na biso ezala na kimese kezali abinisaka mboka oyo makasi Juna Mombafu na minute oyo azali na Londres to ebite soki papa azo continuer toujours ko sala musala wana na obenga e papa bave na biso ba Robert Ekokota balekaki ba Beloti Manzungidi babinisaka et puis Tutu Kaluchi parce que nazo tanga bato oyo tango na botamaka na monaka bango na moyi ba bandaka ko bwaka. Ils ont dit que les canaux déjà batango encore. Non, ils ont un pouvoir animation. Na minute oyo Bercy Mwana China Rambo azo reconnaître les sous Tutu Kaluji. Ndenge salara musala na kitoko. Soki na lobina za lengrante. Na kotanga mboshi lipasa. Nazala sous engrante somono. Nazala engrante Zibankulu. Oto banda ko boka na ekala kombo ya océan. Petit Rigen bato na travailler na bango. Na oki souci. Petit Rigen na minute oyo aboka ka susute. Mais na ko sala effort ya ko luka epé na kutana na ye etaki na komi président ya animateur tout. C'est le tata mapasa. Azwaki ki lopangu epai ya papa na biso Didi Kinwana na makambo oyo ya mungongo ya kobwa kaka. Na lolenge moko Bercy Mwana auti kozo lupangu na Lubumbashi et pas ya Eric Mandala asala qui est fort Bercy Mwana zui lupangu pour na makamba ba voiture nazana somo na yango te parce que Eric Mandala azali wana akope sangai jeep mususu ya sika par rapport ya makambu oyo eutaki koleka ndenge esalamela ki ndenge nzambe alingaki esalemela to na kozokisa susu bapota ya batute nazana ta wana te parce que na komi président ya animateur nyonso congolais. Après wana animateur nyonso tout balekaki moto a convaincaki animation ya mboka ezali monsieur Bill Clinton. Lokola Bill Clinton apesi ngai Bercy Mwana Papa Simo Kimbangu Kiangani na kombo ya mokristo o mama na nga sunda Eli abotangai Simon na bandaka kobo ya kombo wana kala po bandaka koyembelanga tata Simon alongi na e bandaka kotumbulanga bongo nzoka lokola na bandaka kobo ya kombo wana nazalaki komi ebate ezali kombo ya prophète munene ya mboka na biso to beteli maboko Papa Simo Kimbangu Kiangani kota mosantu. Lokola Monsieur Bill atiki pouvoir na maboko na ngai na kozwa yango nazo continuer ko diriger monde na animation ya mboka na biso Congo.
1000 anges, 1000 démons. Yango batu bazali ko lezela lelo oyo. Excusez-moi. Lelo oyo batu bazali ko zela 1000 anges, 1000 démons et bima. Boyoka ki 5e vitesse. 5e vitesse ezalaki yande konangai ambulance. Epesa ki makambu na lolenge sengela ki epesa. Batu ya mouvement ba sepela ki na yango epé batu nyonso tu ya mboka ba sepe laki na yango eleka ki malamu. Mais lokola ba jaloux bazanga kate moto moko te na mukili akozanga jaloux. Ba jaloux bazalaki. Monsieur ambulance asalaki musala na ye malamu to beteli monsieur ambulance maboko makasi. Toko zonga muke na arrière. Na zongi na arrière. Monsieur Bercy a kotaki prison. Asenga ki soutien na ba leader nyonso tu ya mboka oyo Congo. Moto moko te aidaki. S'il vous plaît, garde pesanga papier mouchoir, pardon. Est-ce que ça va? Moto moko te aidaki ngai Shina Rambo na makamu o nazwaki ya prison. Mais na bokasi ya Chama Sunda Sami Miguela BBC Lukamba Mère Eve ba solution JP Onienti papa na ngai Kumu Apape prophète apôtre Bel Mayo. Apôtre Bel Mayo. Willy Kosi, Kololo Désiré Yagabi Kapinga. De Poutunzuzi. Roger Bando. Et puis na Jolie de Grâce, Malou de Vendôme. Awanamoni. Nassi Diakese, Didier Basseya. Patricien Kikani, excusez-moi, Yolande Malula, Charlie Malula, vraiment Charlie, Nabokasi Nabango nyo surtout, Bakombo ezali belé soki na bandi kotanga ngo awa tokozala tilobi awa. Soki na lobi na bosanate, Maître Chameau, Aris la merveille. Chole Masamuna, Fiston Malula, Max Masamuna le leader. Et puis Batu Baza et Belé, ceux qui n'ont pas dit autant à Bakombo Nabino Awa, Tokozo Atamoulaï. Bangouna surtout on a convaincu qui la pour à Cosa Nostra. Pote Azwa Bercy Moana, na Katia orchestre la team. Na beaucoup pour la team. Na yango nazali ko assurer bino bozela 1000 anges 1000 démons yango bokoyoka mungongo ya Bercy mona lisusu na bandako na bino na matoi na bino opis ya sika ya héritier ou atanable la Pouga Cosa Nostra Motona Tembe. Le col a tozali ko préparer 1000 anges, 1000 démons. Bercy Mwana Nzuzi Ndomba Simalenga Manzinga 3e air au-delà de la montagne blé papa Simo Kimbangu Kiangani. Moto oya fungula ka batombo. Moto oya fungula ka batombo. Afungoli bu. Papi Mboma yebi histoire o na bimisaka batombo na Maître Chameau ba yebi yango. Nazali ko concentrer na utaki déjà Kamba nazongaki. Première émission na lekaki na antenne A. Oezali lokola deuxième opus bombe anatomique. Et puis napesi courage na ba honorable nyosotu oba poursilaki oba zwakite courage mbalasima bokozwa napesi mbote na honorable Giscard Longombo le véritable pétrolier. Et puis napesi mbote na honorable Oyo
akangi lisusu ngiringir edi iyele papa social Paki Mabanzo Nasi Diakese Lucien Peya Mimi Kamalandwa napesi mbote esika ozali napesi mbote pe lisusu na Amarula esika bozali na Olga Ndombe. Merci beaucoup. Tokutani na 1000 anges 1000 démons. Numéro ya téléphone ya contact ya kobenga pona bozwa Bercy Mwana 081 91 111 01 81 91 111 01. Merci beaucoup. Bonne chance. Voilà, à ton bureau, il y a un président sortant. Et puis, pour ça, l'échange, il y a un siège pour quitter le conduit. Il y a une animation congolaise, tout le monde dit déjà. Bureau, il y a bureau, il y a Bill Clinton, ou avant il y a Kit. Alors, pour ça, l'échange de chaises plutôt, par rapport au pouvoir où il y a un président sortant à rejoindre Kit Oyo. Et puis, le président Eli a rejoindre Kit, il y a beaucoup d'animation. Donc, tout ça, c'est changé. Kit, merci. Rejoignez la place. C'est un mode. Papa Simon Kimba Mukangani. Bengani mimi mwenye sotua. Nandenga mabeti. Merci, président Eli, pour les alliés bureau nayo, kit nayo, le Lobani nous voyons pour la fanatique de la musique congolaise. Bon, mingi ya kolo spécialité. Bomoni ndenge lelo yo komi président. Nazoka Brassard. Na kana idéologie ya Brassard. Lelo na ina idéologie ya président. Ya animateur tout ya mboka mobimba parce que na beta na Olympia de Paris na kenda potona papa nanga wasiko pisika zali na pesi mbote. Na beta bomona makambo o mingi na sala. Batozo kotu ya gaga bazalaka ba di merci mbukani. Bamona ba spectacle o na sala. Lelo oyo na komi président lisusu ya ba animateur tout. Et puis bureau oyo ezali bureau et ban retraité affaire ya animateur nyonso tout ya mboka. Oh intel bazolo kanati. Numéro si na pesaki bokobenga ngai bakoya na bureau bakofanda tokosolisa bango. Tolingi tozongisa musique na biso susu na force. Tolingi karaté polémique ya buzoba. Lokola déjà pouvoir eza na maboko na ngai susu ya animation. Inombe omoni apesa on pamba te parce que ayebini banda na tika animation ti lelo ndenge animation comme l'élu et senga yike nazwa kaka pouvoir wana po bambulo na beti de 3 mois de prison eza pamba te papa Simon Kimba sala 30 ans de prison na 3 jours ngana sali 3 mois de prison na 3 jours. Merci beaucoup na CPI makasi bana poto monde entier Afrique du Sud na lingi bino mingi tozana 1000 anges 1000 démons 081 91 111 01. Tobengana toye bandingi nini tokosala masolo. Merci beaucoup. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas c'était Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.